tozala mama Viviane, to pesi bino mbote liboso na papier congolais boso landa biso. Maman Viviane. Donc tozala mama Viviane Tole oyo azali grand combattante. Donc lelo vraiment za pesi biso grâce parce que kokuta la boye c'est une grâce bandeko na ngai. Pe mingi tozalaki na bango tozala bango souté bandeko. Donc si tokutani lelo eza grâce à Nzambe. Donc eza na makasi na biso te. OK, mama Viviane aleki ba o ba kufi ou mama de Boulona aleki ba kufi te. C'est une grâce. Yango bomoni ke occasion epesa mama Viviane aye na ndengi ya matanga kokabola mawa na papa na biso Fabien Kuswani kato souhaiter sous mes condoléances o azali mobundeli ya mboka oya alobaka tous les jours pour na makama mboka vraiment to souhaiter mes condoléances bande konyo ba uti ko perdre ba être cher ba fina bango également na ngai moko vraiment na pesi bino mbote bisika bozali bande konyo so bolanda biso na ba oyo balingaka biso ba o balingaka biso te bozale bienvenue bokota bino nyuso bokoto vraiment toza na message ya makasi ko pesa donc na zana sengo makasi ko ya mama ya biso Viviane Tole na kati ya chaîne na biso donc mama oyo lobila mamoka banango kala o bato banoko seka bazo ba n'importe quoi bozo bunda bosa na bino loko moko te ba titoya biso na ndenge ko sakana te. Donc na kasi na mama oyo ba ndeko nyonso bopesi ba combattantes ba raison na oyo ezoleka na kati ya mboka na biso vraiment to koleksa biso tana biso mingi te vraiment mama Viviane mbote ya mingi na pesi yo na balamiso bazolanda yo mbote ndeko na mama de Boulone baliti na biso tozali ezaki na tina lelo boye nazane sengo makasi parce que batu nyonso babandi ko comprendre bamoni bakomi esika oyo biso tozali eza esengo mingi parce que message bandi koleka na bato ya IDPS ba comprendre que kuru na bango ndekolo makambu muta bebisi Congo eza Félix donc mais si va comprendre ngo bongo mais esali esengo vraiment na sepeli ko landa yo vraiment siko na nini ba président nini oyo apesaka ba promesse akokisa ngo te. Mais Félix, mais est-ce que président nini aussi dans la biso to yebake oyo ayebi to ya dollar ndenge zo mata te. Mais Chilombo. Mais na ndiko ba président nini oyo voyageaka afena na mboka na yete. Chilombo matamaski. Mais président nini o baso ko menacer baso boma peuple na ye président ngo akanga frontière te. Ben akobo kanga déjà frontière ndenge ni soki bango bato bapesa ki pouvoir. Mais président nini Chilombo. Mais tu connais ba président nini oyo vraiment apesaka ba promesse ba kokisaka yango te. Akoki kokisa promesse te parce que tant ba pesa ki ye bokonzi ba pesa ki ba consigne. Chilombo. Vraiment. Mais na mona ki sous président moko kaka na kati kaka ya mikila ba Afrique. Président ngo siko yazo préparer aya ko sala cérémonie to moni mama na ye na kati ya stade na le mona loko bongo te mama ya un soi-disant président na kati ya stade na butu na so ibate siko sa mama ya président nini to nito yeba mama wana yende mudazo diriger IDPS asa mama ya nani mama ya Chilombo. Ah bon? Donc ça la couple na bango ba boma Tshisekedi po ba zo place wana. Ah bon? Yango wana yende o mona kande ba kina ufuka melaide. Donc mama est président na kati stade. Ye muta remplacer Elisabeth. Ah bon? Na Congo. Eza na mboka nini wa Congo? Na Congo de. Donc na Congo to za na ba roi na ba reine. Ah bon? Mais comme pour les talibans to comme na royaume. Mais biso botama to yeba makamba ba roi na ba reine te na kati ya Congo. E ko tika la pe ko sala mapeti. Ah bon? Wana baso komi sepelisa. Et tika la pe ko sala. Bon nini mama ya président akomi reine na kati ya Congo. Suka na ye pe zalima. Ah bon? To vraiment tozo kene na village ya suka. To kene na village ya suka. Ya solo mama. Sala ki musala sikoyo mukili mobimbezo yeba. Sikoyo mama Viviane ngana yeba sikoyo président nini oyeba ka salaire na yete. Mais Félix Chilombo. Un président il salaire na sokate. Ngala ko benge ki sécurité parce que apporta combat ki sécurité. Mama Viviane ngala comprendre te siko po ba député to yebi ke ba soka 21000 hein. 21000 ba 21000 ya lobby a ko tsa bango na 33000. Bon, si quand on y a ko tsa ba député na 33000, yé mo ka bi salaire n'était comment ça se fait? Ça se fait comment? Mais mutaza ki zengi. Aza zoba. Awoye ba salaire na ndeni. Vraiment. Mais na moni sou na mboka moko ya Afrique kaka mi yebi kutu nanu ye moko te. Ami yebi ye moko te. Si ko na moni aza traître, ami yebi te kaza traître. Bo si ko ye ba salaire. Ma fille ngana comprendre te bino vraiment bato bobundela mboka na so comprendre te. Si ko na comment na sou un président
elekili ngai ntango bazotuba donc amutu moko mpenza so kokamole mpenza kokamoli mpenza donc mama mia makambo tozovivre insoutenable bazotinda bino bokende kosalaka bamarshe na baambassade botuni ye te aexplike bino claire te azobuba bino nde ayebisa bino vérité donc eza bango bamascarade eza bamascarade donc président datini bango ndenge aza na yebi na ye ke atekaki deja mboka si akabola na ye ateka bapesaki bokonzi ya ndenge wana na mama na ye ujani sikoyo na nini nayeba mama Vivine message nini oyo roma ya makasi message moko lu oyo kopesa na bakongolais oyo bamoni kotelema lelo parce que namoni partout baebitende ya noir t-shirt ya noir ndenge yo moko olati awa donc na comprendre te bakongolais bandeki kocomprendre oyo baza kocomprendre te sikoyo namoni de partout na bato na biso bastar na bana na biso bafoot bana na biso bafoot wana mpo baza bana poto baza bana Congo te parce que na Congo foot eza te sikoyo na comprendre te moto nyonso aréveillé aza na bitenda noir bazolobela makambo ya Congo eloko nini esengi ke bato bakoma na niveau wana eloko nyonso ezala na ebandeli na suka nango donc ntango tokomi eza ntango ya mvuluzi sikoyo eza mvuluzi atelemi donc oyo nyonso toza kobunda toza koloba bato nyonso baza kofinga biso koseka biso bosalaka boye boyokaka soni te bosalaka boye boyokaka soni te lelo conscience na bango esali nini eye na nzela ya nini ya foot ifale baleka kaka ndenge wana mpo bacomprendre nini ezoleka ntango toza koloba Félix ateki mboka bapoliticien bateki mboka eloko na koyebisa bino bozala na bobangi te tosangana tokoma mutu moko bato ya UDPS bakotikala kaka UDPS bakosangana na biso na ndenge ya pete te bino boyebaka sor na bino me tozala bokabwani te Félix akuta biso bomoko totikala na bomoko richesse oyo Mobutu atikelaka biso azalaki nde na mabe na ye me kote kosangisa asangisaki biso eloko ezosala bango ke baoko kokabola baparti ya bamboka oyo bapesi te parce que congolais aza na bomoko biso moko bacongolais bapeuple congolais tozokabwana te yango eloko ezosala bango ndenge wana kata Félix bapoliticien congolais nyonso bateka mboka bino ngai nakamwaka mboko ya biso jamais basala réunion oyo etali mboka na biso na Congo basalaka réunion na Kisasa te oyo etali Congo baya kosala réunion kaka libanda ya mboka comment expliquer mboka na biso wana pourquoi na tango ya bagizenga pe na banini bayaka na Berlin awa batanga kuta te eloko bakoma na kati kuna te basine bisinasi na papier vierge ndenge bango pe le 8 disciples oyo bayaki banani wana groupe na bango nyonso wana bayaki ya likama wana bayaki kokokisa koteka Congo kokabola Congo mon ba onde basa assemblée te mais ma vivi là biso ko ozala te ke ndenge biso zana unité na Congo Mobutu atikela biso unité là biso na unité wana te yango ke président soit disant président o azana kata mboka akendeka ne ba fête pa mapamba a voyager ne pa mais ko sa bongo te na unité akendeka ba fête pamba te pona bongo te non biso unité Mobutu atikela biso za pona ba fête te non président ngota nyongo na so ça rien à voir na ye président ngona nyongo ye Félix wana akena ba manifeste biso za te le Mobutu atikela biso na unité wana yango azali na pouvoir te yango akena manifeste bino bato bobenga ke président Félix n'est pas yango akena anniversaire pour mapamba Félix aza président te aza mukala ya Kagame na bamindele bo bango nde bazosala mais ye na ministre oyo aza na place wana mais aza na place wana mais siko yango na bi unité Mobutu yango esengaki so disait président a voyageaka akendeka ba anniversaire pour mapamba mpona ta Mobutu mona Mobutu asala yango te non unité wana azali kotravailler Mobutu ezalaki soki ayoki ka ye pasali siko na tuna yo ye aza président mboka bazomenase biso toza na bitumba pourquoi akangaka baambassade wana te mais là biso unité baambassade ya bato oyo eza la cause ya unité te ya Mobutu atikela biso ah mais non c'est faux
parce que aza traître aza zoba donc asa na mama na ye donc asa na ye kaka wana mascarade batie biso wana donc aza na ye mascarade mort vivant il dirige rien il contrôle rien ndenge bato bakoko kosolanda bino moko donc mama na biso azoloba bozala bokanga misu te bapoliticien wana batiaka bango liboso mpo baya kodétruire bino na mutu babosanisa bino mboka kuna eloko eza te bayebi eloko basala eyana bavérité mosusu na temps oyo moya kobimisa yango eza te parce que tozoluka tokoma bomoko totelema nde totelemi boye na bana na biso bacomprendre déjà que non baparent basalaka déjà bamarche bango bazwi relève biso mpe tobanda na minute oyo ndenge eza wana soki nayaki matanga te marche nalinga nazala kuna na république lelo marche ezali nzela bazobenga ngai tout ça nazoyebisa bango nake mpe matanga epai ya ndeko na biso Fabien Kosonika donc tokutana mama de Boulonnais tokotika eleka boye te mais bandeko na nga bacongolais nasepeli mingi parce que bokomi bisika biso toza koyoka pasi bokomi mpenza bisika biso toza koyoka pasi parce que makambo nyonso bino bosali na bajoueur na foot donc bolandi kaka oyo nyonso biso toloba déjà tosala mais esali bien parce que bocomprendre na nzela na bango mpe bafungoli sikoyo lisusu boulevard mosusu mpo te bato bacomprendre ndenge nini Félix ateka mboka asala dile ateka Congo sikoyo eloko ekapusa nga moto azoyebisa bino ke akende osala guerre na Rwanda akosala guerre na Rwanda ndenge nini Félix ye ndenge aza wana baminere na biso bazosala na Kigali ye aza actionnaire mais président soki soit disant président na bino ya bino te wana aza président na yo te mais siko aza président na bango oui ngape na ndimi yango aza président na bango siko alobaki moins d'escarmouche comédien faut battre la place à comédien va pesa ye place wana vraiment mérité place à comédien oui alobaki moins d'escarmouche abi botela nanu mais voilà ngai moins d'escarmouche pe ba biso ko benga écoute ba escarmouche oui siko ba mérité la comme wana moins d'escarmouche botela ngai na valisa osa réunion na nini na bango na parlement na bango tout bakende kotake na Rwanda baza ba petite lelo ye alobaki ko atake bango na Londres alobaki ni baza bandeko na biso bandeko na ye bandeko na bango moni musaka bandeko na bango oui bandeko na bango ya IDPS parce que papa na bango pe déjà ça qui kuna c'est grave atinda mubaki kuna mubaki akina kusala musani mubaki akina kusala musani des ans na Rwanda akina kusala musani papa le ensemble oui ndeko ya Tshisekedi baboma ye kuna na Rwanda abota bana 5 kuna na Rwanda boyebi ke bango babanda relation okala nazoyebisa beno avec le temps boko yebaka kaka ndenge boyai koyeba na conférence ke mama Mobutu mama ye mobeta abota Mobutu na 8 ans. Ah bon? Maman yemo. Te yebaka Mobutu wa. Te yebaka ça c'est à suivre maman na biso vivre la conférence nationale. Vérité oyai bobima. To fetaka. To zaki aveuglé. Donc baye ko bimisango ke Mobutu babota ye na 8 ans. Bon na 8 ans. To fêter date ya naissance ya maman na ye to fêter date dans la conférence nationale. Tia kangaka conférence nationale parce que la vérité et bandi kokoma na vérité. Ngana zo sepela lelo. Bato ayi de peste. Oba bazu ba pouvoir te ba bandi ko dénoncer. Ba bandi ko dénoncer, c'est grave. Nazolo bana yoke toko ndima Félix te. Félix Kanambe Kagame Occidentaux sont les oiseaux de même plumage. Mais tu vois Félix c'est ça mon amboka non? Aza mon amboka wa aneza nini babiloko moko eza douteuse. Ah bon? Histoire ezolobela biso ko lobela ka biso kaka. Donc aza candidat ba étranger. Mais yé muta ya ko bima ça ba voyage à lemba te.
56 voyages. Ba vérité. Bandeko babimisi ba livre. Bozolanda ngo te. Félix akotika osala biloko te. Tala bataille de peste. Pona ndima bino penza. Bozokende kotelema na ba ambassade wana. Akanga nde ba ambassade, akanga ba frontière. Akanga frontière ya Rwanda na Congo. Balongola pe ba ambassadeur wana babima bakende. Ya Pologne pe awuti koloba bilobela bo bimisa ye. Wana to ndima bino. Na Zoe Sabino Félix aza comédien. Ya nini ya théâtre de chez nous. Oye ezaki na mboko na biso. Ils ont des Félix mutaza en tête. Aleki kuti na kitenge Yesu. Ah bon? Félix ndenga zawana akoti ko sale loko te. A comprendre sikoyo ke asuki ba vérité eyebani abandi kotinda bino. Ye apanzaka ba opposant. Soit disant ba opposant na bango bozalaka na bango kuna. Apanzaka bango te. Mais lelo bino bokomko ke notelema na ambassade. Amerika za mabe. Bino bolobaki Amerika zo ya kosunga Félix. Bokende kozo pouvoir. Bolobi ambassade Amerika zo ya kosunga Félix pour atika na pouvoir. Lelo bomoni mabe. Bomoni mabe. Tina France, tina ambassade, bomoni mabe ya Amerika. Tala bosala makasi. To sangana. To bengana bango nyonso wana, to fute bango dehors. Biso moko peuple nde batutoko sikola mboka wana. Ba politicien te. Ba politicien bazala biso te. Les politiciens ils regardent leur pouvoir, ba regardaka mbongo la bango, ba profit na bango, ya ba famille na bango, ce n'est pas bana ya ba politicien batu ba kufaka. Batu ba kufaka eza biso ba peuple. Batu tozo kufa. Bana wana bazo kufa wana. Kolela se retrouver dans l'hôpital na urgence na lisu na ngai. Ba maya misu. Komona ndenge ba okunda bandeko na biso. Ko tchapa ngona ba camion ndire ba sac ya fufu. Vraiment na ba moto. Bozo kufa na lolenge nyoso. Ba accident. Ba makambo nyoso. Insécurité totale. Bozane loko te na mboko. Et loko ni bozo bengele béton. Béton tozo ni atangwa wana ndako. Béton tel misaka ndako. Béton etambulaka te. Béton esalaka te. Bozo luka mboka ti. Bozo ke na foot kuna bokomi si foot ya béton, fati béton. Ye mutake no beta na terrain. Na li bumu wana zana ngo ndingo wana. Ya ko kima mbanga kino beta foot. Vraiment. Il de peste ce que bozana souci ya Congo wana. Ko kanisa teke kaka biso ne bo sala mabe. Na bino mo bozana kati. Lelo boy na lwala bakuna. Bobandi ko tinda ba video ko bomana ebandina. Félix akosa bino. Félix ateka mboka. Likama na kati ya Congo eza Félix. Pasi nyonso to omona na Congo eza Félix. Eza mutu mususu te. Félix mutakende ko signer. Na bato bazo landa ye, bazo sala na ye. Bango nyonso bakoti na likambo moko. Élection. Bino bo sali élection. Wana bo benga ngo élection. Bo benga ngo élection. Na bino ba conseiller. Soit disant ba conseiller. Bo sepela kaka. Po bozo mbongo, bo sali pe fête. Bozo bina. Kuna na Goma bato bazo lela. Bino bozo bina, bo sala ba fête. Ya ba 33,000 oyo bino bokozwa. Boko kufa. Ya mbaloyo mawa ezate. Mutu nyonso akokangama na mutu na ye oyo ayebi ke oyo mutu mabe azoboma Congo. Koboma. Tokotikela bino tante. Bokokima te. Lelo Congolais alamuki. Partout. Barbandi ko comprendre. Merci mingi. Bokendeki na foot. Mes messages. Et baki sami. Na ndenga komba na biso. Na sepeli makasi. Bo comprendre. Bo comprendre. Ne bolanda Félixité. Félix azoko sabino. Félix azoko sabino. To panzana te. To kangana. Pour te libérer mboka na biso.
occidentaux akoya kolibere biso te parce que bango nde bato bazolinga bazwa mboka na biso bazwa yango deja tala nayebisa bino histoire moko eza vrai oyo akondima ndimi akondima te talie nde toza boye na bamboko toza bango moko bayebi deja ti 2027 2030 mboko ezokota na mai bazotalisa wapi bazosomba baplace na afrique bino kidiba boteka bandako balopango botala te botekela nani botekela bandeko na bayini na bino oyo bazoya koboma bino me bato bazoboma kongo wana baza na kati ya kisasa na bino wana idps bino boyebi bango te boyebi bato bazoboma kongo te boyebi bango te buza na bango wana te rube wakendeki abongisi minembo ye wana azongeli bino bomoni ye te bomoni ye te lelo ambassade boye kocomprendre ke ambassade amérique aza complice france aza complice me bandakala ezalaki ndenge wana nde ona nyonso oyo eza nde beton na bino wana fwati beton ye nde moto abomi kongo bolongola ye te ntango bozokende kolobela na bambassade wana pardon na fati aza na kati do mobomi na biso eza fati azozwa mbongo baminere azoya kobomba libanda mobutu abombaka arekipera eloko te ye mpe azoya kobomba akorekiperaka mpe eloko te me biso tozosouffrir fati abunda te fati aye kolokota kaka na complice ya mama na ye ujana asala eloko te c'est un civil na bino bato ya nini bamilitaire soit disant ya far tufi bino bolingaka kosumukisa bato bino bafar tufi bino bamilitaire civil azosakana na bino bafutaka bino ba $100 mpo bosala nango nini ye voyage moko ekutaka ye ba 2 millions ba 3 millions me bino bozwa $100 bino soi-disant bamilitaire bokokoboma mutu wana te bozobondele mpo na nini Félix ndenge aza wana bino bafari tufi boza bato akobondela Félix akosala bino nini bapesa bino ba $100 député oyo asalaka eloko te abundaka te asalaka eloko te député akozwa 21 000 yo policier militaire ozokende na front na $100 ozosepela mpe ozomata parce que omata na avion te bando botama sentiment ya avion na $100 faci beton bolamuka mutu mosusu aza te oyo abomi Congo eza Félix na groupe na ye ya IDPS na mama na ye ezolobela bino eloko te bino batata mibimba boye ya IDPS bazosakana na bino na Marthe azosakana na bino 80 plus d'âge collagène etondi na nzoto akomi jeune fille Marthe okei déjà okei atochange nzoto na lolenge nyonso nzambe aza nzambe akotikala nzambe tant oyo tokomi eza temps ya vérité moto akosa bino lisusu te peuple ami liberaka ye moko biso na bamboko tovandi awa soki lipe matina 10 centimes batelemi donc baluka bayeba 10 centimes wana euti wapi oyo ezobakisama me bino bato bozobikisa mokili oyo nyonso bozomona bozondima boya kokufaka na bamai tolembi kolela botikala na mboka bobundela mboka borekipere mboka na maboko toza na richesse tomonaka ngo te bandeko na biso bazokufa kolela na kolela bayebi ata telefone te bayebi ata baminere yango te
bakoltango bazobomela biso bayebi yango te me bazokufa tala accident esalami na masina coalition wana soki mboka eza na sécurité accident bat 17 personnes balali ezolobela bino eloko te ezolobela bino eloko te bokomi kaka kolanda bamusicien na nsima bazosacrifie bino musicien égale comédien comédien égale politique bango misatu wana bazoyela bino distraction po te botala makambo ya mboka te bana bokeba bokeba bamusicien baboma su na bafamile na bango te bakoma kozwa kaka na kati na bino wana ntango bokeba okoti baconcert ntango boobima tala ndenge bokufaka pomoni ya bercy ya 2018 18 na février bato bakota na concert ya fali wana bomoni ndenge bakufaki après bomoni bibembe na bino bana oyo bozokende koswanaka bapede bokomi koswana na batelevizio na bareseau sociaux bozoka soni te eske mboka na biso eza ya makambo wana yango bozokufa va parce que eza coutume na biso te bana yebaka ke ntango ozokende kokorige nzambe akokutana na yo nzambe akokutana na yo bozokende kokorige nzambe obotami mobali olingi okoma mwasi obotami mwasi olingi okoma mobali bokokutana na nzambe wana salaire na bino eza kaka liwa vraiment nansi bolandi mama Viviane bolandi mama Viviane makambo azoyebisa bino oyo eza mateya na biso oyo toteyaka peuple congolais nansi bino bolandi vraiment merci beaucoup po toza na ta mingi te na mama Viviane vraiment fo tozwa direction ya kotambola bisika tozali vraiment merci beaucoup mama Viviane vraiment na mosala na yo na komba oyo nyonso vraiment soki vraiment totelema biso baoyo vraiment eza a cause na omona ke mama Viviane aza mutalelo te na kati ya bitumba oyo donc aza combattant oyo aza combattante donc ayebi bisika ya azali bandeko na ngai ezopesa biso plaisir ya makasi tala tomoni lelo bamama oyo balamuki na bajeunesse oyo balamuki botela kaka efango kaka bana na biso kaka mama Viviane eloko elekili ngai bana biso babotami na poto mingi bayebi ya Congo te ngai na eza na misusu bayebi Congo misusu bayebi Congo te mais eloko elekili ngai ya makasi na omona ke bango nyonso jour ya match ya Léopard osentir mobilisation moko boye donc balingi kutu makelele na ndako te ngai nazokima na salon nake kovanda na kotala ya télévision na likolo na chambre po balingi makelele te mais osentir jour wana bamonaki ke bapoli mais ndako ezalaki kawo moto koningana te nzungu ekobouge te calme moko donc elakisi ke ezeloko makila donc ezoloko makila donc motela bana na biso ndenge baza na susi ya mboka na biso donc ezolakisa ke bino baoyo bozobeta kara na makambo mboka batata bamama oyo bino botondisa bacongélateur bomona ke tout va bien boza na mboka na bino mais alors eza place na biso te bana baza na banationalité baza babotami awa baza babelge baza bafrançaise mais botala kaka basini wana oyo bana basali botala kaka baréalité oyo bana basali bomona biloko biso domoni na kati ya bana na biso elakisi ke lelo bana na biso soki bakozala condamné na mikili ya poto bato bakozala bafautif eza biso baparent tokozala bafautif bandeko na ngai eza citation moko kokosima no bambongo ebele na poto mais boyebaka mboka oyo batie biso limité okozwa na yo 10 000 na tongo mais bango te kozokoma na soir 10 000 wana eza su 10 000 te parce que eza mboka moko eza na bafacture eza na bataxe eza na bakambo ebele okende hôpital oyeba yango ke facture ekolanda yo mais na mboka na biso c'est pas la même chose biso lofika na mboka na biso osombi lupango na yo tongi pango bafunda yango soko oteli bapango na biso kwa mutu afuta na biso pango lem su $10 lem su $15 mboka malunga te mais ozosentir ke oza epai na yo bota différence wana bandeko tu peux rester à la maison le matin jusqu'au soir omoni mutu te oza fermé sikoyo botala soki âge est déjà avancé bandeko nanga ozala na condition nini
banda bazate otikali mwana bandako eza citation moko bandeko na ngai lelo ko rendre compte te lelo ko mona yango te mais un jour bandeko na ngai tango ko vanda yo moko la mso sepela posa na bana na ndako okoti mwa na makelele wana ndako bozo discuter na bana bozo solola mais il y a les jours il va se trouver toute seule oko se retrouver yo moko na ndako peso ko mona vraiment que mboka na ngeza mboka na ngai parce que na mboka na biso osalosa na mwana te ba yango ke bandeko bazawana ba voisin bazawana tous les jours tango lamuki na tongo mama kingandi ndenge nini olamuki malamu bato bazoleka na balabala butala mboka eza na mvuma te mboka ezoko bouger mais biso awa kovanda bana tongo tipo komoni pe balabala te omona ta mutu moko te ko tuna yo nga ça fait déjà combien d'années to vanda mama vie ça fait longtemps ngana mama vive banda to kutala bisika to ngoke kufela donc ti lelo na Lyon banda to kutala na Lyon to ngoke kufela kuna donc ti lelo combien de temps sali bande ko nanga eza facilité mboka mupaya oko sepela mso osana ba faire mo ozo bouger mais un moment tango okoma na okomi âgé nzo te zo permettre sous-souté lelo to ke musala ça va mais un moment ko sala vraiment que okokisi 60 omoni ba misu bazawana batia ke nazala mwana na komi na 50 et quelques mais ça sur la 50 te komi na 60 oui a komi na 60 mais atia a komi na 60 ponga na mona ngo mama vivi na mona ngo trop ba fêtera anniversaire à 50 ans il y a 50 ans mais sur télé oyebi question na koti YouTube bandeko na ngai yonga linga réseaux sociaux mingi te na za mutu na sala ba vidéo mais na linga ngo mingi te pour maka mususu so bani ko tala ngo okoko bana osala bato okoko bana osala ba mama wana batata la ba vidéo oteme melongi 50 ans donc ngai longi na za boyoko na lobi ke na za mwana 40 ndenge na zali abandiko na botiko sa ba fantiko botiko sa ba fanti osoko mina 60 ans mais ozo fêter anniversaire na 50 ans mais baka yango ke na kati ese kubi mais awa peso la tala baride toni bandeko na ngai ato kosike na za na 50 ans po awa na ba fêter anniversaire à 65 ans ba fêter kaka 50 ans oyo ngana na so tele ba mama surtout ba mama na réseaux sociaux anniversaire fitaka 50 ans mais so tele longa 50 ans bandeko nanga boti ko sila 50 ans makambuko biso la Congo de ki mama 50 ans mama c'est mama Valère mama 50 ans ngabi mama c'est 50 ans OK no kufa mais yo zo ko sa 50 ans mo so tene de 60 ans mais ba ngato kosi makolezo lemba ezo sala ba grimatisme ba fatigue ezo ya na nzoto mo so kene na musala na âge okomi na 60 ans opesa na musala 50 ans bandeko la ngai quelle souffrance pepe ndenge nini yo keli ya sorte ya 60 ans on doit fêter 50 ans on doit que le musala donc on sait le plus de 15 donc on sait sur 15 ans et bon bango wana on sait na 15 ans les sous la musala ba 10 ba 5 ba 15 vraiment bon soko tali a osala tout a comme neti Marthe ujana ona ujana ti Marthe oui nga na obengi maman parce que elle mérite pas nga na passion na zakana ona mutema ata sali ke maman Marthe okedeko asimi mbongo amitelisi oui mais makole lembi aotambula nako sala ta démarche akapola za kopanda nako sa o se dia mutu makole komi akobenda baboya okomba maman donc ngana zalia na se ma vivi ngana sepela ba benga maman parce que je suis pas encore un enfant naza déjà adulte na âge ngana komi nango misusu si ba kufi maman tona komisa bi ke 50 ans bandeko il faut être fier mais yo zo fêter 50 ans on a 50 ans comme 60 ans bandeko tu restes avec 15 ans encore du travail bandeko 15 ans donc on tendre 75 ans on tendre le kono ça quoi on a 65 ans et bandeko nanga quelle souffrance est-ce que on sala 15 ans et tiga na yo sala 60 ans mo on tient 50 ans mais ben on tient na 15 ans ya musala est-ce que kokoka yango ya mona mususu ko oh akata musala non on sont les cas déjà 50 ans yango na olembi obeli ofandi ndaku bandeko na ngai botala ba citation bozo meme bandeko na ngai tango yo zo kisa bambula tala ka âge bana na yo bana ba komi na ba âge ni nga déjà na mwana nga 28 ans lelo na ke lobake na komi na 45 ans mais na bote mwana âge nini na bote mwana na nga na âge nini bandeko na nga na bote mwana na âge nini
L'état on a so bake na sana 45 ans. Na bote mo na âge ni bande konanga. O bote na âge nini? To si ba grâce oui ba biso biso to bote avant mais non. Ba ride zo la saké ko so mwana mukete bande konanga bilongi oyoko. E moma vuma ki nzambe na ngai. Ba ti biso ka ko ma vi ba ti biso ka to tika ke mutu nyonso atia su maquillage te. Ba ti ma maquillage te to tala na sikoyo. To tala na sikoyo mona ba ride ba tunike bimi a to ti maquillage. Yeba na sa maquillage na yo e ko funda ke ozala ba ride. Eso la saké sa mukolo. Mais tant on se colle avec na mukolo na yo, yeba ka yango bena so ka de position. Ya bana na ngai, ya vi ya bana na ngai, o ba ke na ko tikela bango nini? Eloko nini na ko tikela bana na ngai? C'est ça bande ko na ngai. Il faut tala venir à mboka. To sala ka ba hypocrite te, ozo mitela yo moko mozo tala venir à bana te. O tala venir à mboka te. Bande ko na il faut qu'on nourrir bisika yo sali. Nga na ko linga lelo la zate, mais na tiketa balabala na koma ba komi Maman de Boulonnet TV. Tu vois, donc faut tout ça les locaux na mokili, o tiki combo on est dans la général o kufate. So ko tiki déjà combo na mokili ba ngo kufate. Combo on est au sala ba général. Pour de ba Mobutu sala ba gafite. Mais les to ko le na Mobutu po na ba bien fait. Na sa be stadi wana. Chile mo ngasa be stadi wana te. E sande no sala ngo ya Congo wana sala ngo. Eza chilombo te. Eza Mobutu. Donc mama yemo c'est Mobutu. Donc sala ngana kamwaka stadi wana comme na ngo ya ba IDPS. Vraiment. Bah oui, peut-être pourquoi pas bien en Stade de Martyr. Allô? Yaya, tout ça après l'émission, là, après l'émission, Yaya. Oui, ça va tout à l'heure. Fais tout écouter, pour la maman Martyr. Si quand le stade wana bazo se prenango lelo ba ke no sala ba prière ba ke no sala ni. Nana boma ba tu wana ba pesi la pour moi. Vraiment. Stade de Martyr, nana boma ba. Mais tata chilo mote. Mais to sali on est stade de Martyr o ba pesa combo wana oui. Mais chilombo be to sala stade moko o ba ko sala bango vraiment ba ko bomila bango. Donc ça la ça va bisika moko vraiment que pandezo ya IDPS ya chilombo. Donc ça va na bisika moko que oyo ba ko sala bango vraiment que ba ko boma bino à plein air bino bo sa ba na kata Congo. Mais boye ba ka makila bino bo tangisa. Ya ba de ko est na oya Congo na kata Kinshasa bandiko na ngai makila egangaka. Makila eganga bosa kana makila te lelo boso mona ngo normal boye baka yango e ko tourner kana ba via bana na bino miso aboti bana ba kizengi miso aboti bana ba lobaka te miso aboti bana ba baba nyoso wana eza ba conséquence oui na ba biloko ele kana kata mboka na ba mboka auto vandi bande ko na ngai mana miso abotami na ba malformation eza ya cause ya ba biloko eleka ba arme wana basobeta wana ba minduki wa boye yango ke conséquence ezaka ba peuple mdo afuta yango mais bino so bozo causer ba guerre wana bino so bozo complice manga meso leka na Congo bozo vegle batu bozo assembla na buto ko lo balika musu na journée zo balika musu boye ba yango e ko attraper bino mboka sa te bato basa libanda ezalaki dese na baba fana libanda à cause ya souffrance ya mboka yango basa libanda moye baka yango e ko attraper bino tozo ke ne vers de la fin ngana sepeli ba tekoni so botelemi to telema biso nyoso mobilisation ndenge mama na biso via lobby ke union fait la force bande ko na ngai mutu moko te ko libérer mboka wana ide na yo ide na ngai na ide ya mama Viviane yango ne ko sala ke mboka to construire mboka na biso bande ko na ngai to longola ba division bande ko sala tina moko te ko finga na sala santi moko te to sala beto na unité ngana suki wana vraiment merci na ba oyo nyoso bolandi biso na pesi bino mbote bisika bozali merci na ba jeunesse nyoso oyo ba réveiller ba mémoire na bango oyo ba lamuki na ba mama o bazo annoncer ba nouvelle c'est ça notre prédication vraiment la sepeni makasi. Merci beaucoup maman Viviane. Donc comme nous sommes souka merci maman Viviane ça suna moya koloba na bande ko biso na kati o baso landa biso. Ngai loko na lina lobaka kana ba twai de pes. Bozongisa conscience na bino etant que ba congolais. Bo bunde la famille Tshisekedi te. Ba ko bomisa bino ebele. Bo kanisa histoire ka monasa. Ezaki famille Tshisekedi. Ba sacrifier bino. Ba yebi yango lisusu. Mais bo yebi yango lisusu te. Histoire ka mwana sap. Ezaki cop oyo. Félix aye ko kokisa lelo na mama na ye. Ceux qui bo yebi te. Bozonga ba congolais. Bolongwa na famille Tshisekedi. Bolongwa na famille Tshisekedi. Parce que famille Tshisekedi wana. Borjine na bango eza douteuse.
ngam nazoyebisa bino avenir ekopesa biso raison bobima na famille Tshisekedi bobundela nde mabele ya Congo. Merci beaucoup. Bondima te atindaka bino bokendaka ndambu ndenge wana na compte goutte bokende kobundela na baambassade oke ya yebi makambo ya sala na bato wana mutu mususu te eza ye moko bobanda nani koboma ye nde bokozwa solution. Vraiment merci beaucoup na ba onso bolandi biso vraiment ezaki esengwa trop ya koyamba grand combattante Maman Viviane Tole. Maman Viviane, oh, yebi yete, boye, ba lelo, grand combattante. Donc, ba vision musika. Maman a telema, oh, ya pesa corps, amina ye. Pona ko bundela mamboka, pona ko lobela. Oh, ya globa, ke na fana tala libanda, na nege ya clandestin, mais, na bundela mabela Congo, bande konangai, ba mingite. Il faut qu'on félicite, to boso mona ba maman bazo telema, bazo loba. Bandumba te bande konangai. Souci mboka, nana kolinga tika mboka na ye, ake ko vanda libanda bande kona. Ça fait mal. Omona bande kona ote. Oyi kuna ete la kufi bande konanga. Ça fait mal bande konangai. Ezale loko sengote. Mais tellement to ça na souci mboka na biso. Yango bomona ka ke ba mama ba telemaka. Et so pisa biso courage to moni ba mama belé ba komi ko telema ba tate belé ba komi ko loba. Jeunesse telemi. Yango ezala kine soué na biso yango wana. Ngati na oya wana ba niese bazo benga ngai mama Viviane to za na république oza wapi to yego to zo luka yo ngabi na za na nzela. Na oke matanga. Donc na yebisi ba ngoka ngabi courage. Na sepeli ndenge bokei. Et c'est moi trop. Prochainement to kozala ensemble. Merci beaucoup. Na balamiso olandi biso to besino mbote bisika bozali to continuer bituma na biso to zo kene vers la fin bande konangai. Et loko nyonso eza na tango na yango. Tongo etanaka butu eyindaka bande konangai. Donc la nuit porte conseil. Nsambe abatela bino bisika bozali bino nyonso. To besino ciao ciao. Ciao.